nde akutanaki na mama ayebisaki alobi tami oteka na yo sola po bajine etambolaka. Marie Tolexé de défense talbaki crapaud ebimaki na sexe atomonaki mama Moïse nzamba pambola ye po ye moto amemanga kosaka na kati ya zando ezalaki ngai. Crapaud ebimaka nde ebimaka ye na kati ya délivrance na sexe na ndako. Na ba crapaud témoigner comme na bike mama Moïse pas za nzamba pambola po ye moto akotaka nga na zando. Ballon ya ma papa to avant ya zando est-ce que bi musala mso banda ça azasa na bar abilanga mata bita ngaza ko vivre na mobali moko mobali ngwazaki na kati ya ba maison sikoyo tonga na zolanda na tonga na prière na prière la maison ni ya koteka ba maison c'est ataki na kati ya logement jeune kaka jeune wana lobaki na ye soki yo boyinga na kobeli so liboma. Oh est-ce que wana ye abetelanga lisolo biso na ye ye moko fidélise ya na été même ko sokola mo bakangi mo asuki non c'est forum ta combien ko zo soin na c'est forum ta pesa ki nzela akomeki na ko sokola mais tant on a c'est forum zo ka kete na bato zo moto moni lycée kuna liboma atozo ka lycée comme kima comme ba kuma ko taka na kati ya ba loge jeune wazaza ki na kati ya magie nde lokolo ya moni mobali malamu ya boye soki oboye na force posa na vie de prière makasi te ya okufa. Parce que ngai moko nazana témoin vivant ngape na ko vivant na mobali wana zaki na kati ya loge soki nza mamona pour ngaka angaka lekisa ngai. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est toujours la vôtre, maman Tiffany. Dans le cadre Kakaya, couper sa bonne information sur l'actualité. Tout ça dans Pointe-Noire, dans Pointe-Noire, Toyaki, ma visite, mais tout qui type parce que de quoi Rachel, Élysée, Nenga Komi Benga Olangi, et ça qui biso pe que ceux qui te combien à tous ans à te signaler. Donc, naza toujours naïe. Frère Naye, Oya Landi, donc disons Oh Elisa Landi, voilà. Israël, Tozanaye, je crois que je suis ma caméra, bonjour Israël. Oui, bonjour. Bino na sifem si opesa alléluia. Tu peux ça alléluia. Bazong sara. Alléluia toujours. Voilà, Toza Awawa, almeminga na zandu. Almeminga na zandu pour que tokutana bandeko mama oyo batekana Élysée na zandu. Voilà, Toza wapi? Toza na grand marché ya Pointe-Noire. Toye awa toujours kolakisa ba vérité ya Élysée. Mama o na memi journaliste atala eza mamoyo alakisaki Élysée koteka sola. Tango Élysée sola ndeni. Sola eza tombola obiso benga na kin tombola awa to benga sola.
bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Vandi saye. Vandi saye. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Assis 630. Vandi saye, on y va. Avandi, 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 avandi. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Vandi saye, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Teka wapi? Azaya koteka kuna na ngambo. Tozo louer place. Toaki na deux places. Place miso liboso to lakisa, mais to luwaki liboso awa. Mamo bokomona awa koloba. Azayende tango Elise alongwaki na ba. Atika ko sa na ba. Ayaki na grand marché koteka ba sandal, ba mapapa. Et tango aye koteka ba sandal et ezaya koteka mate. Nde akutanaki na mama. Aebisaki alobi tami oteka na yo sola po ba jini tambolaka ya sola nde Elise ayaki kobanda sola bokomona ye aza déjà na biso sans plus tarder maman mbote boni malam kombo nani kombo nanga Tabita maman Tabita oui toyebi ke osambelaka oza mo Kristo to ana posa koloba kaka vérité est-ce que oyebi Elise Elise azali sœur nanga tosambelaka na ye sikoyo ayakaki awa naza na lobi na ngai ke ayakoteka mapapa me apesanga place na teka mapapa nga lobi ni mapapa oyo kola eza ekotekama te comme ça na lakso kopo oyo parce que na oteka bilamba la bani olamba bilia kala te na ebise nga lobi na ye na lakso kopo oyo yo koteka pozwa mbonga po ngai na kamataki ye na lakisi petit nanga moko bakoma so ba pantalon azoteka face nanga awa akoteka ba pantalon azoteka même étant le cas qui paye de délivrance, à témoigner qu'à payer un peu connaît la délivrance. Ma mari te de délivrance, t'as le bague crapaud et maquillé na sexe. À témoigner que maman Moïse n'zamba pas mbolaye pour y monter même en cause sur la carte à zano sa kingai. Crapaud et bimakainde. Et bimakainde la carte de délivrance na sexe. Nandako. Ah. Na ba crapaud. Et bim. Parce qu'on a l'église kuna. Là tu vas les kaka prier ko teke prier ce que bika ko ke lo ke tambola ke na kati nzoto po tango ke na ndako na butu alali crapaud bimaki mais là ka témoigner ka le témoignage on a bien aimé alors bien a témoigner comme na bike maman Moïse pas mais nzamba pambole po yem ta ko takanga na zando ballon ya ma papa to avant ya zando est-ce que bi musala mso banda ça azasa na bar a bar tanga longo la ko moteka ma papa après ma papa ninga na ko tina musala bilamba andon ça na bar parce que biso na Kinshasa mwana mukia ko ça na bar te hein ça la kana bango les autorisation awa mwana 15 ans 14 ans ko ça na yeba boyar la bango te aux texte ko servi ba boyar te mais awa ezande mwana biso ngi to sala te mais awa ba sala kana bango mais selon yo ndenge bokanga makine Elise lokola leki na to mwana na yo aza mwana ngai akokoza na ba age nini pona yo Elise na maman na bango to sambela na ministère maman na bango to za classe moko na M13 na ministère nde maman wana moto apotenga bana ntango nga na zoluka délivrance na bango to le libanda ye moto mutamemaki Elise leki na ye parce que leki azaki ko va na maman na bango tanga longo ta maman na bango nde sikoyo après ayi ko luka ndako na ye ayi pa na ngandi awala ta longo ko ta maman na bango mais na ben Elise depuis na ministère kuna parce que na maman na bango to sambela surtout ngo tout vers sambela na ministère et ta maman ko ta Elise ko ba aza ko za na ba age ne mvula na ende na age na été mais pas nga za mwana po bana nga baza age moko na Elise za bana ba age naza na mwana ya 28 ans naza na mwana ya 26 ans naza na mwana ya 23 ans so na ndengo za de na expérience bana obi ko tala déjà akoko za na ba age ni 15 ans 16 ans ti asaleki 15 ans aleki 15 ans kozala ba 27 ans aleki déjà maman 27 ans
aza mwana ba 15 ans te. Hein? Ata 18 ans te. À l'équipe déjà. Et là on est prouvé qu'à l'équipe déjà. Pour bon on a mwana nanga on a zolo bana 27 ans wana aza awa à déplacer. Hein? Bango na Élysée za ya pa ina yi. Alino quoi? Élysée za ya pa ina yi. Élysée za ya Alino na âge. Alino za na 27 ans. Élysée za ya na. À cause ya na yi. OK. Donc ndenge yo selon maman ndengo yebele Élysée, ndengo zotala. Mais yebe tepsono awa na zando bozaki ndenge ni na ye mwana mwasi mo kimia aloba te to ndenge ni. Na zando ya lobi nanga yaya. Abilanga mata bita. Ngaza ko vivre na mobali moko mobali ngwazaki na kacha ba maison. Sikoyo tonga na zolanda na tonga na kena prière. Na kena prière ce maison ni ya koteka ba maison c'est. Adaki na kacha logement jeune kaka. Jeune wana lobaki na ye soki yo boyinga na kobeli so liboma. Oh. Est-ce que wana ya betelanga lisolo biso na ye awa. Ye moko Élysée. Ya na yete. Elondo pandi teke. Sikoyo Élysée lobi nanga mama. Aye awa ayini basani kitoko ayako payango awa basani bibakula bie bloko Élysée ayina biloko tu andako wana ayina ngo comme ça zo paye payango awa moins cher parce que aboye ki jeune ngoti lera aboye qu'est-ce que fallait bimsa biloko wana no comme ça alinga weti kele mais ya zo ki ayiko teka basani awa ayiko teka bina ngo mama tabita bandela phrase vocale wana nde esimbinga mukolo wana Élysée yaki. Alors maman tabita avant na ko parler ayaki maman ngala zaki na mobali yom to tuna ke lisolo to yemo kaka ya bandi bo beta no lisolo ndinge zaki yo pozongi sela ke ni eta mama azo beta lisolo ezaki no nde mama ko leka phrase wana mbangu te po excuse biso mo eza makasi na ko loba o bande la phrase wana alobi na ngai mama yo za mama nanga quel conseil yo ko pesa nga mwana mobali to ko bima nai aza moto wa maison alobaki nanga soki nga na boye akobelisa nga liboma ubi akobomanga nga bine biso na mama olangi toza na nzambe ya makasi mais soki yo kangami na kati ya prière atake koluka nzambe atake ba sacrifice nzambe wana akolongisa yo siko na kosala ndenge nini wana azo ye moko abandinga lisola utaki kwa ndenge to tekaka aussi to umepe na koteka yo tekaka kao en face nanga après le mal on sa siko ndenge nga bio kaka ba prière mais si ko jela ngoko ko yaka tina zando akolanda mona e déjà na moni azando to mikepe mkane kata ka Élysée wana parce que kata moko azol Élysée chi aw ko yolanda kai aw Élysée bina boyi kaka lingi na ngasuti na ozonga ndeko na boyi kana boyi siko nga mwana ko tel kama mwasa mbali ezati mais tant que moi bazala ndako moko bazaki ndako moko donc ngolo bani Élysée akota kalibala bazako vana ndako moko nyoso le Élysée alongoli côté na yake luenda kona chimbamba bazako vana ndako moko ba mibale. Bava nenda ko moko nde Élysée ko boya ye tanga komela la prière akomela kati ya prière Élysée siko ayeko abandi ko comprendre mke ayeko boya mobile tanga ko boya mobile nda kima ki akelo luenda ko na chimbamba wa de ça ko ta mama depuis kala avant na mvumvu après na ke ya chimala ka boya jona ke la chimbamba nde siko tanga zeko ka pana ngata ke ngala za mama mais ça ndeko te meto sola la ngala peska ba conseil awa kaka biso ka nzikisi na biso kaka nza mama molangi nzambo to sana alliance autika biso te nazo te comme ka mwana tokele pe tokota ba retraite tokele pe tozopondela na biso mais je na nga bagine ka yeso ko boyi kaka ngala ko beso ka liboma nga bilo kuta take tozana nzamba makasi obeya liboma te soko attacher na nzambe na mutema moko yo obeya liboma te na ndeto yo konche Élysée après ko longwale awa akoko akelu yesu liboso kuna akomoteka ne ba leger kuna kote ko sa mindono kuna baninga alongwe kuna ndake oteka na tistière abate kuna kimakinde fort na ye soki fo na chini motaso mbele bila maso ay ko mona bila ko ta fo na ye akomo silika pole no suma bien palanga awuni ko ba na zando fo na ye azandoki mais ko yeba te kazaki maladie te nande ngai ko retrouver akomo te kana na tistière to kanga pe frère nendoki o azandoki ngala ko yokutu kuna zo finga frère nendoki mais ye epsaki ngate ye senga gazo boye suna so bila no silika te kanga bila mbana ete na china motako suma nga ba leger ne ti koli to somba kawana azako silika menga bato so senga afinga ki frère na ndoki to yeba ki teza malade mais après na sima ya zo teka ko mayaka ne ba prier to kota so prier surtout bien aimé ba prier ba veille to kota la biso après moment moko na moni Élysée aotanga kaka sui Élysée sui akomi salité alingi ko sokolate suki mbindo donc akomi kuna siko mama muta akomi ko gangele ko Serre Sephora so kama ka Serre Sephora kuna abengani lenso mona na libande église ko vendre au kata gudo amike camion zo etali yengo ete
Élysée, c'est moi mon cœur comment qui peut passer séance c'est fort avec on dit malade de bandits et bozoyer boche na grande salle a combien même ko soko moi bakangi moi asuki non c'est fort ta combien ko zo soin na séance c'est fort ta pesa ki nzela a combien na ko soko là mais tant on a séance c'est fort zo ka était na bato zo moto mon Élysée kuna liboma atozo ka Élysée comme qui ma camion akima ne camion Élysée azo gérer ko moto te mais na ba adoration Élysée salité biloko tout ka bon Élysée nini kaka ngana e bakiti après la simana ko se approcher o yebte bazo bisanga ba mami so ndeko la za mwana sœur na za akoyi ne malade liboma il a celui me l'a parlé écoutez-le d'abord hein Élysée ça va non va foutre du bal là. Elle est toute belle là. Non, faut pas m'imposer. Moi je blague avec toi. Moi je connais. Va foutre du bal. Je connais bien. J'attends mon mari. Moi je connais. Super clair. Mais tu étais dans sa maison, ok, un truc de parler. Il m'a invité pour me tuer. Dieu m'a parlé de ça. Bon, maintenant on va écouter ce qu'elle va. Moi il est pasteur, maman pasteur tout là. Moi je te refuse de répondre à téléphone. Tu connais pas. Moi j'ai fait l'émission à la Guine. Des gens au moment kidnappé. Tu m'as pas vu ça. Pourquoi tu veux le voir? Pourquoi pas je fais chez toi? Élysée. Moi que l'éternel dit ce que tu veux dire. Élysée. Pourquoi? Est-ce qu'on peut l'écouter? Je suis déjà venu. Est-ce qu'on peut l'écouter? Lui là. Moi je vais l'écouter. Oh. Laisse-moi, moi je vais l'écouter. Reste tranquille. Ouais. Elle peut parler, moi je vais l'écouter. Non, elle ne veut pas me parler. Je ne veux pas parler. Hein? Elle ne veut pas me parler. Moi, je suis venue ici chez elle. Elle n'a Donc, pas voulu m'accueillir. La photo, il y a eu à Libal. Ma photo, elle va là. Avec mon père. J'ai collé avec lui. Je veux que continuer avec mon père. J'ai collé avec lui. Moi, mon mariage, ça va passer une gala facile. Beaucoup de chaînes. Tous les chaînes, je connais. Partout, j'ai fait l'émission. Chef, sa fille. Ni lui, ni Touba Touba. Dans les galas faciles, beaucoup de chaînes. Moi-même, je connais. Tu connais pas. Toi, tu connais pas. Moi, Dieu me parle de tout. Moi-même, je suis venu me garder. Moi, mon mari était ici. J'attends mon mari. Ton mari, c'est qui? Pourquoi je vais le dire? Dieu qui? Mon mari, c'est maître de quoi? C'est un avocat. Mais quand c'est au cas, il sort. Bon, Élysée. Oui, papa, pardonne-moi, je t'appelle Élysée. Otombokate. Moni otolobaki mokolo wana. Nayebisaki otikana na kombo ya maître frère. C'est mon mari. Maître frère aza na fiancé na ye. C'est moi. Soko ayoki yango bokobebana. Il aime ça. Donc C'est lui qui m'a tika. invité. Non, laisse ça. C'est lui qui m'a invité, je viens. Voilà, laisse de parler de maître frère. Pour l'instant, moi je suis appelé ici pour te faire le photo. Maintenant toi tu parles autre chose. Non, c'est lui qui m'a appelé. C'est ça. Écoute ce qu'il y a. Avant de photo sur la langue, Non, il y a des filles. Moi, je t'ai photo. Non, je compte pas avec lui. Non. Ce côté là. Moi, je ne connais pas. Toi, tu penses moi, je ne connais pas. Toi, tu penses moi, je ne connais pas. Sa fille, bien vite ta fille. Il modérait, il fait les prières, il fait les catations. J'ai caché. Toi, tu penses que tu vas me tomber les publicités. Tu mets les gardes là-bas. Oh, il m'a menti. On va aller chercher l'hôtel. J'ai l'église, lui là. Tu dors à mon église. Donne-moi les confiances. Moi, je regarde. Moi, je vois les choses. Toi, tu penses que je ne vois pas. Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ton cœur. Bon, Élysée. Non, pas la conscience. Écoute, Élysée. Il ne faut pas trop parler. Je t'avais interdit de beaucoup parler. Oui. Moi, je veux la vérité, rien que la vérité. Oui, c'est la vérité. Voilà. Parce que le jour là, tu as beaucoup crié. Hein. Tu as dit qu'il y a un co. Oui, c'est le Dieu qui m'a dit Que que je parle en co. Mon père, c'est un sorcier, c'est dans les ténèbres. C'est un Lucifer. Il m'a mis même, il est quoi on appelle ça les crapauds. Dieu m'a sorti de ça. J'ai témoigné ça. Mon témoignage, ça allait dans le CVV. Si les gens connaissent ça, ils montent même dans le CVV, les gens vont le voir. À cause de la prière de
bien aimé. Maman, il a fait les séminaires, l'homme fort, il tombe. J'ai prié, j'ai beaucoup pleuré, j'ai cherché Dieu à toutes les façons. Dieu m'a délivré de ça. Donc ce que je dis, c'est vrai. Ce n'est pas les mensonges. Mon père, Paul David Olangi, biologique, c'est mon père, c'est un sorcier. C'est le Dieu qui m'a délivré, le Dieu de Papa Olangi Maman Olangi, c'est mes grands-parents. Je suis Elisabeth Olangi Baraka. Élisée, dis-nous comment tu es arrivée ici à Pointe-Noire. Bon, pendant que cette famille me kidnappait, j'ai fui. Il y a une chaîne, j'ai fait l'émission. Les chaînes là, il m'a dit qu'on va me voyager dans le pays. Poto, j'ai choisi Maman Tina, les chaînes de Maman Tina. Mais j'ai oublié le nom, les chaînes de Maman Tina. Maintenant, j'ai parti là-bas parce que j'ai fait l'émission non, dis-moi ce que tu m'as dit à la fois passée. La manière que tu es arrivé de Kinshasa jusqu'à Pointe-Noire. Maintenant, je prends là-bas, j'ai fait l'émission, il y a la fête là. Maintenant, Maman Tina, il envoie l'argent à Tini Mbongo pour qu'il va sommer la bilamba, balatisanga pour famille na bazwa ki biloko. Maintenant, tant va pesi na Mbongo, avant la voix Mbongo, na rêvé d'auto. Bal nga ba ki famille na kidnapping e bomanga. Tant na rêvé ngo, nzamba ebisinga poso nga Pointe-Noire, oluka mobali na yo, mete frère, bo bongisa pour abala yo. Parce que déjà bapesa mari, bapesa déjà Mbongo, ya libala pa papola na mamolani. Na âge à 2 mois, c'est ça l'alliance. Et c'est là qu'on a fait ezilaka yo. Poso nga kuna, bo bongiso kota prière. Nga na kolobelo beaucoup de choses. Nde na tango la koute la journaliste pa Peggy, apesi nga Mbongo na suma bilamba. J'ai oublié tous les rêves là. Maintenant peut-être tango apesi nga ce qu'on a bossé ba rêve. Tant na komika na marché na zan pour la somba biloko révélation ba révéler bandoto tueye. Tant que ça na tuni papa moko boy. Na bi papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, papa, laisse d'abord les songes. Moi, je veux seulement savoir la manière que tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza. C'était comment? Bon, il m'a donné $40. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça. Maintenant, j'ai changé ça. $20, c'est 40 000 francs, il y a francs congolais. Maintenant, j'ai resté avec $10 et $20, j'ai caché ça. Maintenant, j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malouk. Maintenant, ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé $20, on a changé $20. Maintenant, j'ai rentré, maintenant j'ai demandé, papa moko boy na expliqué, je vais te aider. À 4 ba akutinga na bato ba 4 saka. Na mboka moko boy so komi na mboka ngo baswaka moto. Moto ebimiso tina 45. Na 45 tiki télé. D'autant komi singa na zombi siko na nini o. Côté ba 4 sanga liboso ba papa o ba edanga ba tete la wana bato ba yebi déjà émission de la lobaka. Tant ba 4 sanga na libongo tala ngai. Na kekuna c'est là-bas au champ de dollars. Na changé $20 wana. Au pesaki bato combien masua? Au pesaki piro combien? 35 000 francs. Au pesaki bango 35 000 ba commission tina Kintele. Tina Kintele. Maintenant après Kintele ça la gagné. Après Kintele na tant on 4 ba tango ba 4 ba et là tu m'appelles senga ba pièce. Ça c'est nga na mal à l'aise. Mal à l'aise né na kitina hôpital à Talangai. Hôpital à Talangai na koti na ketikuna. Pour na ça nini on a changé $20. Au dollar na le Congo va changer kango pour ma femme va utiliser kango pour moi pour mati. Ndé na coach kuna na tout ni moi mobile moko aider nga to keto changer on a 11 000. Maintenant comme il a raté qui déjà c'est du nord voyage qui dans na Mbongo wana elinga ke simbate. Ndé la lobby a pas de problème. Na zui na ye na coopérer na mituka minene wana. Na appelé la téléphone ma sombelenga. Mituka minene ya babus wana. Ya babus wana ba Raymond. Na coopérer na 5 000 francs. Quand on a 5 000 francs, on a commis na mboka oyo. So les qui dolisi, o les qui kai. Mboka mabo avant comme a dolisi ba benga libuso. Maintenant ba kitinga na transport esilenga na vite téléphone o ba pega sombelenga. Donc sombelenga na 11 000 francs ya ki. Maintenant na siongo na teke yango na 3 000. 3 000 wana nde ba comme singa ti Pointe-Noire. Donc na comme lundi. Donc na comme lundi na ba na minuit. Na éviter que awa balongola a couvre-feu. Na bi moyen na ya la télé victoire ezate na luka place na la na ke na l'hôpital. L'hôpital a cité. L'hôpital a cité za munene ba ko Hollande na kinde ba benga ka hôpital a munene ya mama e
na sengi na bi papa na uti voyage pour aider nga tout na expliquer papa na bi ya frère nga lobi apesi nga metu na lali na l'hôpital ya monene ya Sisi na lali après bi na batonga na lamutaki ba 5 heures papa na lamusi nga bi bona aider okende na yo nga bi c'est bon merci donc na ye na ngela na la côte côté eza plage la côte bato baza ba pays étranger ba yebite eza la plage toi na comme na pembi ndam temaji kovanda te souviens-toi révélation na yebisaki okende koluka mobali na yo bokutana bosolola message qu'on a fait ça il y a pas de problème na yaki donc na ye na lobite avana kota ona kutana ba responsable na kangi place pour expliquer kirère pour tozana ba kirère ba révélation au Nzambe ndenza ma pesi nga révélation pour na kutana ngo bali nga la salle makele nga bi je robe parce que ici c'est nous naza koka ba pola na mamola biologique je suis ta fille je vais rentrer après maintenant ba pekisi nga la bila kokota je fais les bagailles moi je dis je vais appeler la police après papa qui bangola dit rentre à prière d'abord Dieu va le parler j'ai dit il n'y a pas de problème moi j'aime la prière moi je dis il n'y a pas de problème j'ai retiré mes habits après je ça là nakangaki yango na kira mpo bakira tokanga biloko nakangi to nakangi na récupéré yango na bimi na bandikoya nayoki konter pati bango nazalaki na nzala apesi nga bisapi nalipa 100 francs na bandi kolia naketi na la côte navandi sui na bandi koréfléchir nde nzambe alobi barévélation na wana nde ekokokisama kende koluka fiancé na yo nde nakende koluka mobali na nga ayebisi nga nayaka dimanche nde na ye dimanche aza na adoration nazozela ye nafukamela ye tokutana na ye azwanga amemanga tokende na ye ndako barévélation tu nazwaki yango wana na ngai naloba yango wana naza adoration nazozela mobali nanga maître Fred oyo naloba na tele azwanga tokende ndako mbonga libala papolangi na mama olangi deja balia donc etikalaka mariage maître frère oui c'est ça bon biso na la JCC tokendaka te d'accord bureau na ye tokendaka te bureau yebi bureau na ye aza avocat oyebi bureau na naza avocat bureau neza na ville okenda neza na bureau na ye tokutana ene kuna na bureau po to nakei nakendaka koluki na bureau ndayebisenga dimanche na ya libala ngo bosalelaka wa ntango nabungaka na 2 mois papolangi na mama olangi ntango bakotaka priere na bakoko na nga ela papa na nga na mama na nga nde na mama na nga ntango bakoti priere nzambe ayebisi bango baya koluka depuis mokolo wana alobaki na yo koloba mingi te ovanda kai nga naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza sali te moto oyo koya koluka mobali na bilamba asali te akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vi na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça il est déjà kuna de liboma voilà nde akomaki lokola na liboma apres na nsima wana kati ya bapriere akomaki na ye bien ton tosali fete awa azalaki na likolo kuna azoyemba na ye na likolo ya podium avant ser Sephora voyager azalaki kuna azalaki koyemba apres nakute bona mama na zando ngabelize ndenge ni bien na mama ka bien o biloko langa na bombaki na artiste kuna ngana kozwa mama aya ko oblikela mama place ateka ba léger ngo yebisaki nga bongo mais sikoyo ba le biloko ngo bayibaki mamona ka mwanda mbukaka lobi nango mama ina bakoli yango awa na lukele singa bien na tongo boye est-ce que vous voir na vrai tongo va baya ko paye après la ciment OK nande mama zaki koli wa depuis akendaki ayaka pe susute ndai ko yebisa ngo Elise est-ce que oyebaki ke Elise lelo sango koko bimakaza mwana papa Paul David na mama te Elise malade bandie awa na miso na biso ayaka ki bien soki ye moko azo se rappeler soki aza wana ke mobali jeune wana soki to yebaki ndako na ye jeune wana za ba jeune aba kuma ko taka na kati ya ba loge jeune wana za na kati ya magie nde lokoli ya moni mobali malamu ya boye soki oboye na force posa na vie de prière makasi te ya okufa parce que ngai moko na zana témoin vivant ngape na ko vivre na mobali wana za na kati ya loge soki nza mamona polo ngaka leksangai alinga bomona li mwana nga oyo alembi ko molipasa nga oyo alenga moko akokaki ngai te mais lokola nzama baki nga ko tsheli kolo kuna te biloko tu asomaki nga ndako kozwe loko moko te batela minene ba biloko tu na ndako nga
na olela bona ba mbongo na sia mbeto mais nzamba lobi na ko simbelo ko te ko koma kuna te bima kaka zwa kaka oya yu ya kinango ngai nazo vivre na zwaki donc na talite bo mengo wala nyonso ndenga banga na mwasa lote ke foko tala te ke sima bokeni na zaki sokoti na ndako nango kanta na mwasa moto mbongo ba congélateur na ndako biloko ba loserie katnele ba Paris parfumé biloko tout na ndako ba tela minel ba foti donc sokoti na banga ndako na so ndaka ya 4 chambres na cuisine na toilette na ndako kanga na mwana na ye mais na yeba kiti na kati lo yenge na kota ki me l'air na ko kota na kati ya ko luka nzambe nde na yiko mimona nzambe azolo balanga zwa biloko no bima na kati ya nalaki na kati ya prière zwa biloko bima ko simbelo ko kuna te tika nyonso bayo ko nanga même tina ministère kuna ba mama min ba mama quartier pa yo ko zwanga bibozo na bilo boya ko zwa bozo na boya ki na zwa keloko moko te ti le longa na zo vivre grâce à nzambe wanso na ndeka biloko wana ndi yango ngo bomba ndale mako bomangai. Merci tolinga to soka témoignage ya maman ngamo to na mai na zando zangai ngamo to yambaki ina ba mapapa ba chinois bazoteka ngamo to yambaki na pesa e place ngai donc celle mobalo ya betela solo zaka wana ya magicien betela so mususu ko ngana ebi kaka wana zaka jeune pe kaka na ebi mobali mususu so moni boyo yeba jeune ngo soki na moni azoleka wana ko yeba mais kota vana kana yebite parce que na mona ngeta azo kolukela azo landeliser aw ndesi ko ndeliser ko betanga le solabi mama na boyeki na ngame bas biloko tu asomaki ngai bien ayeko paye basana kitoko ba bidyo so akinde biloko mobali ana ayeko teka yango eza ba biloko asomela basomela moi siti mais ale atika yango basani ambele bakasa ba mabulu basana kitoko ya cher wana ye asoma otela ka televingiti mais ce que tonga mona ki aboyi mobali fa kena biloko ne ye ayeba kite quelque part ayeba kite mais yango ayeka paye tika ka bazo wola basani bazo somba mais babiloko ndenge wana bakena même na ministère o expliquer basala nzambe c'est ça yango wana siko ye azaka kinde koyeba yango sali neti retour hein retour te mobali nda azaka na posa na mwasi lokola ya boya ki mobali nda baki na yeso ki oboyi ngai nde ngai motonga na ko baby side mobali mta baby cs mobali kasiti hein mobali ya bebe vérité boy ngalo beso liboma ou bien ko boma yo hein nga mwasi aboyi no ye metika ye bosko kwa kote ba bandaki ngana ebitenga moyena peksango na kota makamna bango ezati mais moto azo Élysée même na soko ki na témoignage moko ya bene ma témoignaki nga moto alobike mama Moïse mtakotenga na kata zanu nzamba pambola nga merci maman Tabita nzamba pambola yo merci ndengo tika kote kana po yamba biso totiki yo tokuta na mikoleko ya tozo continuer toujours oki maman Tabita ndenga lobi kezali mobali ana banda ko landa ye oyo bolobaki wana ya magicien ye mta abelisi el boma po abeta ki est-ce que maman Tabita betela ki solo ya bete abeta bon makambu maman Tabita uti koloba à part ya mobali wana nda loba ka obelisi el boma abetela ngote nda betela ngote mais le reste ya uti koloba bino moko bo uti koyoka nda uti koloba isa vérité c'est parce que ye mta ayamba Élysée na zando toko traverser na ngambo toke nous komona ta motazo louese biso place na ngambo kuna okomona ye toko kende kuna bomoni ye koma to bandaki no yeba ete ke mo mbala natika ki lobaki obel Élysée liboma bon alobi ke taraka bino boza basi za na masolo musu bo beta bino basi biso mibal to yebiti oko expliquer moninga lo lisolo moko bo peut-être pour expliquer nga royoka soni eza bongo merci à suivre ciao ciao. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe